Mujombo, mupesa ye mukolo, ye mukolo. Voilà. Comme ça, vous avez dit que vous avez José Yassri. Vous avez regretté que mais affection après ça qui biso. En tout cas, vous avez un regret. Mais nous avons demandé après ça, nous avons demandé vous avez une décision de côté. Il y a un truc qu'on aurait eu la dernière journée. Vous avez été mort. Ok, merci beaucoup. Maman, ça y est, mon côté a zappé na Jolie Mousseyi. Moi, et mon aïe, on a battu sur famille, on va tous atteindre le monde. Je suis de perdre. Nga na ndeko perdre koko normalement vraiment songa na ye. Tozo benge koko na ngai mutabuko na ngai.
Donc après le temps que mon accord a préparé normalement pour apporter moi soutien moi savoir par rapport à la personne âgée. Malheureusement que nous avons décidé de nous dire que moi vraiment pour été même pour la suite. Moi voilà, ok, merci beaucoup Mouna artiste. Merci beaucoup ya Jolie Mousseyi. N'hésitez pas de vous voyez Coco Obé Azanta papa Azanta Coco ce qui a bien mis dans Coco. On a papa Ndoko et toi Kamuyanganda. Donc Azana famille va chef coutumier famille Moussaka. Ce qui te commis place pour exposer corps va autant à biographie na ye makambo na ye nyonso asali na vie. En tout cas aza moto moko asali vraiment vie na ye. Donc atiki bana ebele atiki bakoko mpe ebele atiki mpe barrière koko ebele nayebi ke bakoko toa ba 61 barrière ba 35 au fur et à mesure tozokende so touti mort de avoir de exposé bino moko mon en tout cas azali koko moko très très gentil donc très très bien donc on a coupé pour l'exacter vraiment que bakunde po bato ebele bakokama Mousseyi kaka koko kei mais mpasi ona nango moko ayebaki koko asala mingi mpona biso. Ok, merci beaucoup Gonsu Moluna et vraiment pour Kabola Mawa et le monde Jolie Mousseyi, Nelly Mousseyi, Christelle Mousseyi vraiment va perdre Coco na bango vraiment pour Kabola Mawa et le monde la bango Congo France de Kabola Kade bango Gonsu Moluna bango s'abonner toujours dans Congo France de vos informations na source et puis la réalité la vie tout ça vraiment famille il y a Mousseyi ekufe likoko toyekolela le Congo français ekolela elongo la bango tolongela ndako toke siko na mort et puis place va exposer quand rester toujours sur le Congo français de besoin d'information na bino na source. Merci encore à mon boss monsieur Josué Nelly Likumba de Kokabola elongo mawa souci na famille na yaya Jolie Mousseyi à perdre tata papa tata koko de grosse boulina bara tolela na bayebazo lela tout se la peine na bayebazo c'est la plus mingi toleli na famille Mousseyi à perdre Jolie Mousseyi Nelly Mousseyi va perdre vraiment koko la bango avec très cher et pas la moto qui est donc à suivre.
mon boss, monsieur Chicho de Lili. Merci aussi à Mouna artiste. Mais tu noir devant la caméra. J'espère que une grosse moulou. N'aime que retourne dans la grosse moulou de la presse congolaise. N'a plus ayami dans une grosse moulou. N'a mis de l'eau pour tout écander dans le bara. Donc à Bola Mawa, na baïbaso Kabola Mawa. Tout c'est belle la baïbaso, c'est belle la plus mingi. Tout ça Kabola Mawa. Na famille Mousseï, Nelly Mousseï, Jolie Mousseï. Vraiment, va perdre Coco na bango. Na combo ya Edouard Ndongo Kangudia Yanganda. Donc vraiment à outiller yo Edouard Ngondo Kangu. Oyo vraiment a outil kokufa. Donc bazana maoya kokufa là entre ta Coco entre ta papa vraiment et en grosse moulin dans le bar non seulement to yambela rabino ba artiste et musicien non seulement to yambela rabino ba acteur comédien ba artiste comédien mais tout ça on a Congo France et ça on a besoin ya élément ya matanga ya ba fête Congo France et ça on a beaucoup contacter ka Congo France tout ça on a pour nous sala rien que musala oui awa ko kabola mawa na famille Mousseï oyo et père Jolie Mousseï mes condoléances tozani awa uti poto tozani awa et puis ya na biso lisusu Nelly Mousseï Christelle Mousseï na France kuna ba mbote na bino de ko kabola longo na famille na bango vraiment ba perdre Coco na bango donc azali papa ya maman na bango de ko kabola mawa na bango j'espère au moni la grosse moulue de la France congolaise na Kiti to bandaki depuis na ndako to ke na mort to vraiment place ba exposer corps awa na Petro Congo de président exposer corps la grosse moulue de la presse congolaise na continuer à resala on sait puis na zo continuer kaka ko sepelisa bino ba fan na nga obolela Congo France on lo baka to zo wana pona ko kabola mawa na bayi bazo lela et puis to zo wana pe pona ko kabola sengo na bayo bazo sepela yango lelo la grosse moulue na ko kabola mawa et puis na Congo France to ko kabola mawa na famille Mousseï oyo vraiment ekufeli kobola bango to kiti awa Congo France kiti pona ko sala yango wana nazo senga na bino bayo bolanda Congo France bo s'abonner bo s'abonner vraiment na Congo France ou soit pour na batanga bo contacter Congo France ba grosse mouli baza Congo France et quitter au sala musala et puis bo za ba manifestation ya fête bo contacter kaka Congo France biso yo tozali to roskita to sala kaka musala neti lelo de sala vraiment musala na famille Mousseï Mobimba vraiment merci beaucoup à Mouna artiste vraiment à poser pour la image au bomoni vraiment de Kabola mawa toujours quand on répéter la famille Mousseï Jolie Mousseï Nelly Mousseï et puis Christelle Mousseï vraiment bazara na France kuna lelo Jolie Mousseï a décidé à quitter a roler la Coco naye aya kopunda Coco naye a bengisi pe Congo France et le longo na bango merci beaucoup na bino bato bo pesa biso Congo France confiance lelo vraiment de corps et bimi ba eko exposer ngo awa et puis lobby Congo France et Rosala lisusu surtout on qui de enterrer en nécropole donc enterrer en lobby na nécropole place où on tika molimo ya papa na biso Edouard molimo na Edouard Ndoko plutôt donc on tika corps na nécropole lobby samedi et qui de kopema na kimia merci na bino ba yobolela Congo France merci na bino ba yobolela Mouna artiste na ba image ozo la rabino et puis merci na bino ba yobolela grosse moulure de la presse congolaise na bino na ba image o na sala rabota la grosse moulure na kita partout miro et sur un plateau de la bloc ba artiste misete na za on a pour la manifestation ba matanga Congo France c'est ça on a merci beaucoup grosse moulure na poussé na depuis na matanga to kabola ma encore na bango et puis to kuta na lobby samedi pour na kokende ko enterrer corps ya papa na biso Edouard na nécropole donc merci beaucoup à suivre restez toujours scotché sur Congo France pour vous allez jamais décis merci beaucoup à suivre. Pour la papa Edouard les amis Azali Moussali Nzambe Yaro Otondo Nzambe Otoni Namambi Maso Nzambe Asali Ondila ya papa Edouard na ebatela ya misa na lobiti tozali na mawa mingi bitema c'est normal ndenge ya kabaki biso batoli azali lisusu te na biso bato ekosala pasi ya solo binzoli ekobima kasi na pasi wana mpe esengo ezali oti tozali na evita enene te tata azwi ekoti ya lokumu
ndenge toyoki na litangi ya yambo Santo Paulo azali koyebisa mwana wa ye Timote, ngai komi lokola masanga masopali nabundi etumba nabwaki boyambi te nasali manso sikawa nazali kozela ekoti ya lokumu ya solo makambo mana nazali na elika te papa Edouard ayokaki litangi lina pe amanyolaki maloba mana pe asaleli mango ya solo ayibaki Nzambe atosaki mibeko pe abundi etumba sikawa tokosenge Nzambe apesa ye ekoti ya lokumu oyo biso banso tozali kozela yango awa tosamani moto na moto esengeli amalola ayeba te awa tozali na mokili tozali na etumba soki okangi maboko soki monguna zabolo alongi yo kasi soki olongi etumba wana oloba Santo Paulo alongi etumba nabundi nakozela ekoti ya lokumu récompense biso banso tozali kozela récompense biso banso soki tokanisi liwa tokomi kobanga po biso mokolo na ngai ozala mokolo nini ezali nzela ya biso banso kasi Kristu alobi kobanga te po ngai nazali sekwa soko oyoki maloba na ngai soki olie nzoto ya ngai na boyani osekwi Kristu ye azali na maloba matina maloba masolo ye nde molenisi ye nde aleka na liwa alonga liwa ye asekwa ye apesi biso nguya apesi biso makasi apangosi miso mai ya miso oti toyeka bandeko na maeto uti koyoka wa mikanda misantu pe na ndimbola ya mango monoko manganga Nzambe banso totikala kimia mpo ya komanyola mango. bandeko wa bolingo tosambela mokonzi ete andima losambo la biso bato bai tosangani awa pe akabela biso grâce ya Elimo Santo. mpo ya eklesia epalangani onse mobimba ekoka kolendisa baye bazali na mpasi epesa bango elikya te nde basekwi yo mokolo mwa nsuka tosambela. mpo ya papa Edouard atiki biso mokonzi asekwisa ye lokola asekwisaki mwana wa tata oyo abondelaki ye tosambela. mokonzi asalisa bango mpo balembe te kasi bango malamu tosambela.
banso bayeba ke biso mokili bikoleka moko ata na ntango ya ye onde ya motema boya biso banso tosangani awa tolala mponi te kasi tosimba winda wa maboko bongo mokolo moko mokonzi ayamba biso mboka ya ye tosambela Sambela pona mama emakasi ayika piko na molende akoba kosalela ye tosambela mokonzi bandeko bakristu bana balibota ya nzambe boboto bondeko bandeko tokomi sika ntango tolakisaka bolingo bwa biso tobondama etolemelaki elongo na korata ebokonzi tokobonzela yo likonza mpo ya mosaleli wa yo Edouard ayebaki te mwana wa yo abikisi biso na bolingo bonene sika wa azwa bomoi seko mpo ya nkolu ya ye tokona mpe mokonzi wa biso mbokise bongo totondo botondi
mikolo biso mpe bisika biso wana mosala mwa biso mpe libikili ya biso yo tata mosantu nzambe wa bokasi bonso mpe wa lobiko ebongi totondo yoko ya kristu mokonzi wa biso kristu ye mpenza awe po ya kolongola bato banso koliwa ye moko andimi liwa po te biso banso tozala na bomoi bwa siku bomboka ya yo yango wana elongo na banzelu banso tokokumisa yo tokosakola na sai. bandeko boboto toteli na baye basanganaka na biso te to na baye bamilengeli na ino te bakula nzoto ya kristu te bandeko boboto
bénéficiaires d'Anthropole. Nous demandons à M. Maounda, massif de cette femme, de venir faire l'oraison funèbre de notre pape. Et après M. Maounda, M. Kafuti Kobeni se prépare pour les témoignages. Vraiment, si nous pouvons faire tout d'une façon rapide, M. Maounda pour un grand frère et un notable. Papa Edouard Ndoko Kamoudenga. Qui est donc Papa Edouard Ndoko, qui nous a quittés depuis le 23 décembre 2016 et que nous pleurons ce jour. Fils du chef coutumier Moussa Kamunongo et de Mouad Nzila, Papa Edouard est né le 10 octobre 1931 à Mukambu, dans le secteur de Mosamba, territoire de Kengé, dans l'actuelle province du Congo. Inscrit à l'école primaire en 1943, il obtiendra le certificat d'études primaires à la mission catholique Mukila, avant d'être admis au petit séminaire des frères joséphites de l'Infou dans l'actuelle province du Congo central, pour devenir frère ou prêtre. Seulement, son père, le chef de groupement Moussaka, s'opposera catégoriquement à ce projet de vie religieuse pour son fils. C'est ainsi que Papa Edouard quittera le petit séminaire pour l'école normale de l'Info, où il décrochera un diplôme d'instituteur. Soucieux de parfaire sa formation tout au long de sa vie, le défunt suivra plusieurs formations, dont celle qui concerne la comptabilité générale et analytique, la planification, l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines, la bureautique et enfin le développement communautaire et la gestion des associations. Comme expérience professionnelle, nous retiendrons de Papa Edouard Ndoko qu'il a servi avec abnégation l'État congolais toute sa vie durant. De 1954 à 1962, il a presté comme enseignant à la mission catholique Imbela. De 1962 à 1965, il était élu député provincial à l'époque de province 7, avec comme siège Kikwit dans l'actuelle province du Kwilu. Il a exercé par la suite les fonctions de chef de secteur de Dinga, d'administrateur de territoire de Kengé, de comptable d'État à la commune de Kintambo, de chef de quartier Komoriko dans la même commune et de chef de liaison à l'office de route pour le compte des travaux publics à Kinshasa. De 1982 à 1996, Papa Edouard va rentrer à l'intérieur du pays pour exercer les fonctions de chef de collectivité et de président sectionnaire du RPR de Moussamba. En 2002, Papa Edouard exercera la fonction de chef de secteur de Moussamba, qu'il quittera en 2007. Le défunt a été membre de plusieurs organisations où il s'était révélé formateur et expert dans des associations de jeunes à caractère de développement
communautaire. Papa Edouard, que ses fils, ses frères et ses petits-fils, appelés affectueusement Edocha, nous quitte ce jour et laisse derrière lui plusieurs orphelins et plusieurs cœurs éplorés. Adieu Edocha, adieu Papa Edouard Ndoko Gambrenganda, la grande famille Moussaka, ainsi que toute la communauté de Mossamba déplore ce jour et salue vraiment ta mémoire. Adieu papa, tu y resteras inoubliable dans nos cœurs, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Nous demandons à M. Gobeli Kapouti de venir faire son témoignage. Comme je vous l'ai dit avant, le temps vraiment. J'ai fait connaissance de papa Edouard Ndoko en 1989, alors que j'étais affecté comme préfet des études à l'Institut Mossamba. C'est à une période critique, après un cercle infernal de néant pour les élèves de 6e aux examens d'État, il m'était difficile à remonter la pente. Il a fallu la magnanimité du sous-prophète unique du Congo, Edouard Wenzi Wakuyola, aujourd'hui député national, de trouver un larron à affecter à l'Institut Mossamba. Mon séjour à Mossamba n'était pas de gaieté. Il y a eu beaucoup de crocs en jambes. Celui qui m'a beaucoup réconforté, c'était papa Edouard Ndoko, alors qu'il n'était pas chef de secteur. Il cédait la place au chef Placide Kazundu. Tous les week-ends, il m'invitait chez lui pour lui soumettre les différentes difficultés que je rencontrais à l'école. Et je les considérais pour moi comme Nicodème. Pendant 3 ans que je suis resté à l'Institut Mossamba, pas de bâtiment viable, juste dimension de 5 mètres sur 3, alors que ce copain arrivait avec ses exigences. Papa Ndoko Edouard m'a aidé moralement, matériellement et financièrement. Ainsi, pour lui rendre le dernier hommage, je voulais un éloge sur lui. Je serai bref. Papa Edouard Ndoko, le jeudi 29 décembre 2016, il est 7h25, j'étais encore au lit faisant la classe matinée quand je reçois un coup de fil dans mon mobile de la part de mon jeune frère Jean Cosmo Nongo m'annonçant la nouvelle de votre mort. Les larmes se remplissent dans mes yeux. Tout devient brouillard. Vanité de vanité, tout est vanité, dit Ecclésiaste. Je viens de Dieu et je retourne à lui, détaché de tout sauf de lui, maintenant fermement à son nom, le miséricordieux, le compatissant. Vous serez déclaré Papa Edouard Ndoko si toutes ces facultés étaient encore en place. Aujourd'hui, je suis convaincu. Vous ne pouvez ni parler, ni répondre au téléphone. Chers frères et sœurs, souffrez que je puisse plus
défricher et de fortifier les qualités de Papa Edouard en termes de lettres d'alphabet suivant l'ordre ci-après. R, éminent, élégant, exceptionnel, excellent, élevé. D, dévoué. O, organisateur. U, unificateur. A, altruiste. R, rassembleur. D, démocrate. C'est même la signification de son prénom, Edouard. Dieu a élevé la personne de Papa Edouard. Dieu a élevé la personne de Papa Edouard parce qu'il était humble, intègre. Il appartient à la classe des nobles. Il aimait réellement le travail. Il y est entré fort et il y est sorti amorti comme une orange pressée de tous les jus. Quelle médaille de mérite posthume lui accorder? J'aimerais juste, au travers de ces quelques mots, rendre hommage à Papa Ndoko Edouard. Vous voilà gisant, vous dans l'immobilité classée de la mort, vous qui ne faites que mouvement, chaleur, énergie vitale. Comment le croire? Je plaide un homme et je salue un immortel. Je l'ai admiré dans ses qualités professionnelles et sociales. Aujourd'hui, dans l'auguste sérénité de la mort, je le contemple. Je le félicite parce que ce qu'il avait fait était grand. Et je le remercie parce que ce qu'il avait fait était bon. Ce fut réellement un homme éminent. Nous irons dorénavant avec vous, vivant en nous par votre exemple, votre force, votre résistance et le regard si généreux que nous conserverons de vous et que vous portez sur nous. Oui. Comme le prêtre l'a stigmatisé, l'Éternel vous a rappelé à lui. Nous lui rendons grâce. Merci, bon Dieu. Merci de nous avoir donné un bon et fidèle serviteur. Qu'il entre dans la maison de son Père céleste. Papa Edouard, pardonnez-nous de nos erreurs, car l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Oui, pardonnez, vous nous avez tous pardonné. La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Maxime, que vous n'aviez cessé de me répéter alors préfet des études à l'Institut Mossamba. Je serai bien incapable d'énumérer toutes vos qualités et encore moins vos bonnes actions. Mais n'ayez pas crainte. Elles sont toutes consignées dans un livre tenu soigneusement par Dieu Tout-Puissant, lui qui est le meilleur comptable. Papa Edouard, je vous prie d'aller voir et saluer Papa Louis Mosei Kaboka. Aboka. Papa Jacques Abeya à Kinshasa. Katemo à Kintambo. Yinkani. Mavita Mbandi et Ambroise Bikakala à Mossamba. C'est avec une immense tristesse que je vous dis mes adieux.
Mais je sais que quelque part, une foule de gens attend votre arrivée avec impatience et qu'elle va vous accueillir avec des chants dans la joie et la allégresse. Merci pour tout. Reveillez Saint-Michel. C'est Kaputi Gobé Benjamin, ancien préfet de l'Institut Motamba. Je vous remercie. Merci à Gobé pour ces témoignages de son excellence, le professeur de Béba, qui est pour votre mémoire, c'est lui qui a réussi en 2002, Ouaga Moustapha, sur le secteur. Ça a été ministre de l'Intérieur. Merci papa, merci honorable Kazoukou. S'il n'est pas là, sa délégation ne pas servir. Honorable Honoré le ministre se prépare. À toutes les familles qui passent, nous vous disons merci au nom de la famille. Famille Makana. C'est la famille Makana. Vous estimez ce qui est donc émancipé parce que ce n'est pas moi qui ai écrit. Alors peut-être c'est de famille Bouzou qui est passée, c'est la famille Bouzou. Au kilo, Moyo Kabea de suivre la famille Bouzou. Au kilo, Moyo Kabea. Et les amis de maman et de l'homme se préparent. Après, au kilo, le c'est le tour de
ses amis de maman Toto Astrid. Toto Astrid, ses amis. Voilà, ils sont là. Après les amis de maman Toto Astrid, CVD Boyo Kaya. Boyo Kaya fait suivre les amis de maman Toto. CVD Boyo Kaya. CVD Boyo Kaya. Et famille Dila. Famille Dila. Je n'ai pas la suite de la liste. Je vais finir avec les marcos. S'il y a des amis et connaissances qu'on n'a pas cités ici, il n'y a pas de ne peuvent pas. Vous passez vite, merci beaucoup, merci. Les amis de s'il y a une dame, un monsieur, un frère, ils servent dans oublier les noms, vous pouvez passer vite. Les profs d'ailleurs passé, c'est le même nom qu'on a donné. Les profs d'ailleurs passé. Ah oui, merci. On a donné ça doublement. Et bien, vous avez votre tout ce que je vous ai dit. Elle a eu ce que nous avons eu elle a eu ma camarade qui a de fleurs, on a WhatsApp, on s'est incliné à la photo, on a dit, pour ce voyage, nous allons à tout Bako. Merci Bako, merci beaucoup. Pour les gars de Bako, nous allons pas organiser pour que vous saluez. Merci beaucoup, merci à notre merci.
Voilà. Jiba droite. Côté boy. Oh, chauffeur Wandé. Yo, le son a côté nous. Commandant Mathieu. Jocelyne. Soube. Bati un bon là. Magia avec les sacs. Ndeni bana ta. Zonga groupe là. OK. Zonga groupe là. Ça va même. Kuna. Zonga groupe. nyonso bozala bango bokota kuna nga moko nazoya tokolala kuna bokota avant nga nazoya kokuta bino lokwa balobi la guerre sera longue et populaire biso toza bana nora désiré tobangaka moto te kisi ya moto eza moto joli bose mama kotika ngati abenga yuko kangi suri tata eso benga yembisa nobina ndo kalime wako made uswizi na ye mtu kisalo to ndekaita chomero ni no avancer na lo J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythmes qu'on ose. Jimukunanga bikolave, oh, nakupenda, umezolange, famille, nalingi bino. Anglo France.com